Bonjour à tous les abonnés de Divine HB Info. Bonjour à vous qui me suivez là maintenant. Bienvenue à votre émission. Une famille presque parfaite. Libala kala et zalrate. Na lingina lobela bino question balobi. L'émission na salaki. Il y a comment faire de votre épouse une femme soumise. Balobi na ngai la chicotte le dit. Mama do yo. Olo babongo po ye bite biso babalo ese umela babala kala ya isiko na ngila ebisa bino mabala kala libala kala ezalaka te. Il suffit kaka moi ba geste d'amour moi ba geste moko ya d'amour et salake et arroser libala et salake bolingo na bino ekola ezonga neti ya sika ya ona ngolo balokola exemple moko na opesa ngai Mamadou nde naza awa nayebi ke dadi mon mari que j'aime beaucoup a soutenu tout le temps aza pour moi aza tout pour moi aza mon cœur nde na ba mon sang mon tout lokola bimi alo nayebi ke azonga na ba après-midi allez na lobi siko na sa moi surprise lokola azaki na projet au kata matiti alenga moko siko na bi lokola azate na sale moi surprise na zui tondezi ya machi ya batiti ya ba pelouse ngai yo sikoyo na kati matiti bien na bongisi jardin na ebi ke loko ata eza nango bien sorry na ndenge na eti maneti parce que la rokata matiti boye eza komona moi babiloko esotaka boye na matiti mpona protéger misi yango na ebi sorry bon omoni sikoyo ndenge azate na sali déjà na zui moi nayebi alingaka lef mingi to wana lef na biso na ndako na tiango frais ngai pe na mwa njinja na nga en frais l'air aroya moi fromage au kati moi basalami au kati toti na biso na mesa ta eza bien tovandi na biso na sali surprise l'air obima koti atali jardin ngo kata matiti atali wow. Et si madame Akati, surprise, et ça là est bien, moi, ma geste, wana, ma surprise, à me créer, bozo créer, allez là, na retova, dawana, allez. Moi, ma lille, et ça là bien, ezo kolisa, bolingo, ezo salake, boza kwa rosé, amour, nabino, ezo kola, ezo continuer, ezo salake, nandenge ke balobi, oh, yakala, ezo raté. Biso yeyo, to sali sikoyo, 25 ans, il y a vie commune. Mais, tous ça sala kara, bolingo, zo sala debo, kamwa, Mamadou lo bate. Là, on va parce que na yebi, ya on a ngo pe sabino, d'exemple, oyo, bolanda, bokomona ke, na oko sabino te. Moko papo yebi ke, de bozawana, papa yebi ke, eza misale ezarake, oyo, mobali mtu asalaka, oyo mwasi mutu asalaka yo moko na ndako nde bovandi boyebi ke papa le musa yebi ke mama mutu arepasa bilamba siko le mama ki osala bacourse papa otikalaki yale papa ozwi sikoyo bilamba l'air baba ki yo profiter ozwi bilamba orepase l'air mama roya algo repasa tala be wow papa essaie à repasser bilamba et puis que osala ba bisou moko ozwa na ba caresse na ba tendresse na ko sabino te ce qui a sepelité ce qui maman papa sepelité na ba bisou ana na câlin wana obana biso ba big heart a sepelité lo ba azaka aza imete quoi aza inime quoi
pour balobi nyonso tu wana eza kwa rosé nde ka na ba exemple papa ngai mama dona sala kango papa lobi ke la mususu alembi akokenda osuka voiture te akokende la mususu lobi akendo tika basukola ngai siko wana so moi namoni ke na lamuki dans en forme nayebi ke papa ça qui ngwa mo moi bien et c'est pensé nga pe sikoyo na rendre elle pareil na ke sikoyo ya vandi la mususu ata la télé na zi sikoyo mai savant na tietio na nga mai na sukoli voiture na pas na o sabinote ba voisin na bisogote au moins la mususu ba congratulations bazo kama moi c'est à sukola voiture voisin na bisogote ba akade pe lingala terre alobi na la kisa moi sine na bisia sukola pe voiture la exemple na nga osomona la papa sukola mona ke madame asikoli voiture mbongo wana ngo kendo futa la mususu pe omona ke asali o moi surprise pe ils nyonso wana biloko wana bikemike ezosala bien loko ake papa pe oyebi ke mama asalaka mama nayebi ke papa ozosala mama osala bobongisa budget na bino ndenge ezalaka wana sikoyo mbongo ya papa ezalaka mwa bakado ya mike mbongo papa opesi mwa mama kado ezalaka vraiment très nécessaire et puis ça la biso ba mama bien ate oza mama za ba million papa ata 20 € kakoyo oye madame ma somba lokwa na bibiso basi mingi balinga bango ba vin rosé ba vin moussé moi somba vin moussé na yo la madame ozokaka 20 € wana oyebi ke esengo ko sala ye est-ce que muto bongo vraiment apesa yo ba tendresse apesa yo oyo yo ligaka ozo sepela nango eloko nini akampeshe la azomona ke papa papa azo sepelisa ngai azo sala ngai elengi ozo sala bilengi mama pe lukosa papa bilengi osala bongo moko papa na mama bo isolé bana bozaka na kati ya ndako bana baza kote na bango bino mibale vraiment papa na mama bovandi place na bino moko botala mwa tele na bino mwa bolia mwa eloko moko mwa ba mise bouche ba mise gueule mwa ya malili bozotala tele papa na mama bobeta basolo ya bolingo yango wana nde ezosala ke bo renouveler bolingo na bino ezala toujours sika ezala toujours lokwa bobandaki ne bandeli ezala ya kala te po bino moko so bolingi bosala bolingo na bino ezala kala ekoma ya kala totala kaka bamindele tovandi en Europe tala bakoko bamindele bazaka inséparable parce que l'air bazokola bolingo bazoyeba na lisusu malamu et puis bolingo ezokola lisusu plus parce que l'air baza ensemble azoyeba sikoke moninga alingaka boye moninga asalaka boye tikala sala boye po sepelisa moninga alinga ala musu bakale tikala pesa bakale mingi po sepelisa moninga ala musu alinga ba surprise de belé tikala sala ba surprise de belé po sepelisa moninga bozo yeba na bozo sala na makambo wana o moninga ko sepelisa esalaka elengi na eko sabinote na talaka ba pe moko copie eza en ma bépété bon na pesa bino exemple ngai na nga oba na koloba na kobala te mais sikoyo boso boyebi nde na lela libale nde na lela mobile na ngai batutu bamona baba bolela na bon ngai lela yeye pa lela nga to lela na kwa bolingo na biso sikoyo esaka ke na zwaka na kopiaka la na okola na oloba ke ngai na obala na ngai te po webika ba parents na biso ende bazalaki ba parents ba papa na biso wana mwasi moko te comment papa chauffeur mama mutubi ngai na obala na ngai te mais là na moni grande sœur na ngai aye ko bala ya beya la rabali waouh libana na bango na mobali ni mama pasa kati ngai sikoyo nakomi oloba ke ngai pe sikoyo soki na bali na kozala kaka loko ayabeya na mobali na ye lere na bali nzambe pe asalinga grâce na ye ozwa pe mobali moko bien
siko nazovanda na entourage na ngai nazotala oyo tofandi na bango baza na expérience ebele napesa exemple ka lokola mama Florence couple de Flora mama Florence so naotangela bino bacouple wana nazoba vraiment eza vraiment na quelque chose okoti na kati na bango ozwi mpe oyo ya bien esali ke ezobongisa couple no ezosala ke longévité ezala na libala na bino bovivre ebele bovivre bambula ebele oyo nde bowumela bazalaka ma Florence amelaka ne alcool te mais mobile nde momeli vin soki azomela ne aolia ne mwa vin na ye aotala mwa match ne mwa vin na ye ma Florence la muso azoka na verre wana ya verre moko ameki kaka mokie la musu baolia papi bango mpe babengalaka papi azolia baolia sani moko ozomona exemple à suivre l'air yo po ozomona bongo ozokopier l'air ozovanda nde baba ozovanda na bato bakola na makambo wana yo po ozokola luka ozala na vie na yo ozwa modèle moko boye à suivre na kati ya libala no soki olingi makambo nyonso na oloba soki olingi okosala ngo po soki olingi mutu te l'air olingi te okomi no mafu inkipa mais soki olingi ye okosala de façon que okolisa bolingo bozala erina okosa bino te kolinga ndenge kolinga mutu ezalaka elengi et puis balinga ope ndenge ezalaka elengi moko boye sikoyo yo ozosala yango de façon ke balinga yo mpo ozolinga bomeka ezalaka elengi okoma napesi bino exemple ka ya couple wana omoni couple oyo navandi na bango mosusu ya mama Jeanne na papa Lukusa mama Jeanne kutu akoli ne na maboko ka ya papa Lukusa mama bato so aza wana soki papa aza te akolia te baliaka kaka bango bibale makambo nyonso bango bibale mama Jeanne aza na cuisine so papa aza mokwala pembeni na ye ozomona bozozwa bamodele ya bongo nayebisa bolingo na bino oyo ekozala ya kala te ekokoma nde boyebake bovieillir na bolingo ekozala boza toujours bolingo ya sika lokola bato babandi lelo napesa exemple mosusu bapare na ngai bapare na biso ya libala bon aza mpe mon coach personnel papa José Pierre Diavanga ya journal Eben on a toujours mon coach personnel na mwasi na ye tanti ya fakiensi ebi bazalaka kaka babenga na kutuka mami papi sikoyo soki papi yango osala mwa tisane na ye amela asikoyo ifo tuna mami mami ayona tuna mami wana mwasi na ye mami je vais préparer les tisanes qui en verre. On appelle mamie à Bakissi. On a baka oui mon papi. Il faut Bakissi nini na moi gâteau. Papi vraiment rokenda sali tisane a tient un plateau. Aïe siko na moi gâteau à présenter mamie. On a mamie papi. Il faut ça l'habitude ya copier ça. Moi basir non na katia bolingo na bino ndeti ngai. Mobile na ngala benga na ngai mon chou mon chou. Yepe sikoyo pe abenga ngala kombo na yepe abenga ozomona sikoyo l'air yo bozo pesa na un anglais baba moi ba nickname wana esaka bien ezomatisa bolingo esala elengi vraiment na okosa bino te bomeka bosala conseil oyo na opesa bino oyo bomona elengi na bolingo na couple moko lisusu pe couple wana basepelisaka nga mingi couple na mona mobile ne une fois kaka to solo la na téléphone une fois ya kana dible faut mona mobile ndenga akomisa mwasi na ye couple ya Ariane Lufutu na mobile ne Marcelin abenga mwasi na ye écran géant boye baka écran géant sikoyo soki ba nyonso aza wana abenga mwasi ne ba solo la na belle vidéo on a elengi bongo ngai nebiti na okaso na mona ba couple za bongo sa hanga elengi na ko sabino te na samba post lote mon chou d'amour ya okutake ndise prise na ngai silate ya ona lingika na salela bino moi nini oyo moi émission oyo pona la kisabino karake amour akala ezalaka te il suffit bino moko ka boire rosé on a moi ba geste d'amour moi ba geste d'amour ba l'amour n'existe pas, il existe que des preuves d'amour.
napesa exemple moko bake papa okutani na bazoteka mwa bilo mo ba yo moni pe oyebi mutu nyonso ayebi gwa mwasi ne moi ba bijou fantaisie moi silanga linga yango ozwili ye oyiye otia yango bien emballage cadeau allez oyo pesi mama la mama oya arozwa yango bongo est-ce que maman vraiment ndenge aza na ata soki bosilikaki bozalaki bosalaki mwa échange ya baparole lere azwi cadeau wana bomekela tomesana nanu kosengaka pardon osengi na yo mais ezalaka accompagner mwana bageste moi basurprise ya mokie bageste d'amour basurprise ya mokie ata kutu kaka papa yo oyebi ke nalambaka eloko boye bien ou bien mama azosala ne mosala na nini aobongisa salon yo papa sikoyo oyebi ke mama aya na salon yo sikoyo oke na toilette na salle de bain obongisi nyonso tu wana est-ce que la maman aussi sa salon ake sikoyo po abongisa toilette na salle de bain amoni déjà so bongisa yo kanisi vraiment mama arotikala vraiment balobake nebi kutu ndenge na loba maman vraiment geste wana vraiment ekotouche ye et puis maman nyonso osenga mama opesa yo na ba geste wana kaka bozo sala mama l'air yo zo sala ba moi ba cadeau ba surprise a mike osa mama bilengi mama pa oluka zongisela o bilengi wana moi ba surprise a mike yango esala ke bolingo na bino mata please papa Jansi na tala na mama Eva mama Eva sorry na betaka lisolo yango na bafeti papa Jansi atelema ataki ezwa biloko mutu akenda kozula ye sani mama Eva ozomona bolingo moi ba geste na mobile amonake mwasi na nga vraiment mobile pe yo vraiment pe olakisaka na mwasi no pe na moi ba geste wana ezala réciproque quoi ezala te ka moko apesa moko akanga maboko te ezala réciproque esalake bolingo na bino vieillir te comme ya kala te chukete oyoka en tout cas naza pe na couple moko na sepela na o makasi couple ya Michuna Rodolphe en tout cas bango pe bavandaka bien couple na biso moko misu baza pe bato nga na oloba na zwaka na mona mwa biloko oyo nga pe na kopiaka mike lokola papa Rémi Kanga lenzonzi na biso ya Biblia na mwasi ne mama Claudine Kanga bango kutu mopepe moko Biblia mobimbe bien ningisi bango mais toujours debout bakoma kutu bomoko ini vraiment oyo kake bomoko esangisi bango makasi ozomona nde baza wana baliaka esika moko moko kobima bacourse soki mobali mkwana ozosala te oaccompagne mwasi no na bacourse boke kosala bacourse bino mibali mama na papa mami and dad bosali bacourse bozongi bana l'air bamona bongo l'air baya bayambi papa la mama bakende nzela mo bazongisa mo esala bien na couple et puis na kati ya famille po balobi ke ndenga mama dona bike en tout cas elo moko a parfait eloko eza parfait na mokili eza te mutu moko te aza parfait ba famille famille parfaite non toza parfait et puis ngande na loba toluka ka tokoma presque parfait ya mwana émission na ngai zaka une famille presque parfaite en tout cas ne mangoni Gigi ne mangoni na ma bienvenue na lingi bino mingi mbote mingi en tout cas muta filmer ngato sana osa mbamba pour muta filmer ngaza mwana doza na sisa na bongisa na sa nyasa tout polar mon chou d'amour ya en tout cas merci à toi les jeunes pato Gladys merci à toi ma fille Karine Luyindula ba Karine merci na mwana ntuka Rodi en tout cas merci à ma filleule alors a-t-il taille ça ngelengi ebina mami tout le temps mami en tout cas Ida maman la Bukati na Claudia merci la binonio surtout en tout cas les amis de Mahamado Monique Ngongo wa Monique bisous en tout cas ma petite soeur Bibi Dansona
nga ebisa koka pona bana telemla bango nde balingi kobima kangaka bango si s'agit kokanga basinga kanga bango basinga ebisa bango makuta dit faut pas sortir toi qui toi Loulou mon Loulou faut plus déranger maman allez napesi su mbote na nani mbote na nga na bino nyonso ya Gimunoka na Glasgow mbote mingi les amis de maman donne na Bichuketa Wenze Gloria Wenze bon bazami o baza na bino nyonso bo s'abonner pona moni ba abonner bobakisami merci yo mto talanga nanu o s'abonner tende batindeli o vidéo ba partager o s'abonner en tout cas la lingi bino mingi bitumbalangeza kaka toza na biso presque parfaite na ba famille na biso yango bitumbalanga tovanda bien tovanda na harmonie tozala vraiment bien je vous aime beaucoup abonnez-vous massivement Serge Lutumba ya Lutumba Serge TV en tout cas je t'aime beaucoup mon frère oza ya nzambe kusala na bomoi na yo oya yo banguna bakukweya obimelonga en tout cas vous abonnez massivement à Lutumba Serge TV. Je vous aime beaucoup. Allez, bye.